Agenda culturel. De Congo direct officiel de mon vieux. Voilà, on a vraiment un nom de vous, maman boss, vraiment. Bambo te belle place Bozali. Na cadre Moussala Kaka, Sandrine Mungoz, la valeur de la presse congolaise, n'est pas comme un bon et Kenda. Tout ça, on dirait que Kinshasa, cause de nouvelles nouvelles, pour vous toujours informer, c'est vraiment un besoin les cas, na Kinshasa, voilà. Tout ça, jour pour jour, du 13 février 2014 au 13 février 2019, 5 ans que King Kester est mené à Sali, déjà dans ma belle, depuis Katiki Bisso, depuis Katiki Victoria, depuis Katiki Forme, depuis Katiki Batebele, Pire Petit Naye, Pire Venaye, 5 ans à Tiki Bisso, voilà. Tout ça en nécropole, les beaux remarqués, tout comme à Sikoyo, tout ça, nous surtout Victoria, Victoria, comment on est belé, mais il m'a aux Hollande, si Canine, oh, ma connue, voilà. Tout ça, les gens comme King Kester est mené à 5 ans anniversaire dans 5 ans ici les lois tout ça pour commémorer combo na voilà to comme ici ko to ko na kati pour tout la mamne ezo les cas organisation ndenge nini bande ko baze bele ba saper aya bitumbande ya forme o ala tikoleka o ala tikoleka o do mamora ne kendara yo continue magaza tema mamba forme zo continue toujours voilà to za wana to ko tina kati ndeko na grâce masamba a rozo ba image bon moi ande mamoro le puis to se retrouver juste après bande ko baze belé awa bande ko baze belé ba musicien naye ba chanteuse naye ba chanteur ba danseuse bazawana bo mona ne mambo le ka to zo moko pour no yeba ndeni makandeni ba yo kaka nini ba santaka pena to ba mona ke lelo ndeza ki jour oyo vena bango azaki na bango pembeni vena bango sina mutu nga gara ba souvenir naye po na vie naye ninga yo kaka soki jour alilo pende komi tozo bande ko na biso to kati na mamu ke to zongela bino sima omoni ke batebele bakufa awa ba grande justice ya Congo mais batu bayaka te mais yemene ya biso to pesa mot d'ordre parce que to pesa ki mot d'ordre dimanche ya omoni ke population no so baye awa baye pona ko commémorer journée ya 5 ans il y a Emené depuis que Atika Biso. Bien que docteur pense qu'il mot d'ordre, mais la ligne est Victoria Kaka, mais la moni présence des artistes et monsieur peut-être où il y a grand, où c'est là qui va y parce que Victoria, les groupes mounene, les groupes musiciens et belé à miner les autres combo, baouta na kati. Et puis même les collaborateurs musiciens, où il y a beaucoup de miner, pas grosse pointe sur tout le monde bangoté. Mais abino ba journaliste faut le belarango. Netinga na musicien na munganga. Mais comment est-ce que baton de mener à papa Wemba on va copier ba musicien tout à Congo ba copier papa Wemba na Emenea à travers ba taboulé. Mais comment ça fait-il que ba papa Wemba ba kufa Emenea kufa taboulé ya kufa Madilu a kufa Ndombo Petou ma kufa ba Kabase ba kufa ba musicien Congo ba yaka na cimetière ti que notre même cimetière ba Marie Misam que notre cimetière papa Wemba vous allez passer par là et beba. Mais les musiciens congolais, sachant que bango pe bakokufa. On se comprend. Donc les journalistes il faut interpeller les musiciens congolais que journée ya bonet ya papa Wemba, net ya Emené ya Taboulé ya Marie Misambu, ya ba Moloto banani, il faut bayaka parce que baza ba icône. Ba musique na bango tilelo ezo beta na Congo. Alors, to sengi na ba musiciens congolais ba changer façon de comportement na bango. Ah to moni musicien mokoté. Bon, maintenant, si on a des Victoria, jour où les camo et quoi les bateaux, chaque année, bisoma papa, Toyaki, Tourouana, na cordon, na chef d'orchestre, Toyaki. Mais les lots, moi-même, je suis passé à la télévision plusieurs fois. Mais, Toza Awa, Titosa, une interview, Tozali, 13h39, je crois. Après Bisso, mais pour le moment, on a constaté avec les journalistes qu'il n'y a aucun musicien congolais. Mais ça fait 5 ans que les caras presque même moment. Est-ce que vous fournissez forte aucun des combats parce que mon stratégie, monsieur les docteurs, le groupe n'a pas organisé un groupe. Groupe Oyo,
il faut nazo préciser la presse. Groupe ezara doctaté. Groupe ezali Victoria Eleison Dream Team Dream Band de King Kester et Menea. Je crois ils en a quelques 2 ou 3 musiciens ou 4 basala qui ne déplacement baza awa groupe etikali moko. Na ligne de presse le basusu ke tokutaki de Victoria ezate. Ezate parce que na olo bango to sana bino awa ezate. Donc Victoria ezali moko laissé par Kester ngai nazali mutu oyo nazalaka na bango po na cadre ya ko pesa bango ba conseil nazanga moté tozana ba colonel Mupepe tozana ba colonel Carl Lewis tozana Marcel Mutamba na niveau ya poto tozana ba Toussaint Mupa tozana ba tu ebele mais ngai nazalaka nde proche na bango po nazana monganga sur le plan ko gérer ba musicien pendant 5 ans à Kester na biso reza mutu pasi mais le kola biso sala étude wana ya comportement ya mutu na sa diraka na bango nde tozaka na bango nde naza visible mais dans l'ancien qui appelle et pas président JB et pas président Karmapa et pas président Manda Chant et pas président Kofi et pas président Werason na lobai geno wana za mutu na bango ba assister orchestre na festival oyo banda lobby et puis ba za na cimetière pour na makamu donc magali nga naza médecin naza na makambe bela osala naza musicien ti musala na bato osala ngoza ba double face ba sakuba ba tofolo ba mopala donc voilà. Merci. Na pesi bino merci presse neboye naza s'il faut na le cimetière mais bon anticiper ba question yango to le bien. Merci beaucoup. Et nazo lancer appel que tous la famille. C'est-à-dire que tous la famille awa. Ya mami mobiala tous na ye banda avant-hier. Lobby tous na toute la journée na cimetière tina 20h. Ata to bendana ginaye parce que nga naza combattant na makambo. Aza ya ba musicien o koni nanga to ke na cimetière. Azawana. Donc nous sommes ensemble avec la famille, avec l'orchestre Victoria Eleison. Pas de confusion. Bon, bah commentaire et ça le coutate. Binomo boromona nazo zoyer. Na ba musiciens ensemble tous célébrer ma communion sur la paix. Oh non, ça voyait na makambo ya Victoria, c'est-à-dire c'est un escroc. On les toko kangaye même à cimetière. Parce que cimetière la vie est vendue wana salité pendant une année. Mutumwa yo salate. Mais le moni na bato ba ko tonda mais cimetière on to bongisi yango butu. D'ailleurs misale silité binomo bo vivre yango na o souhaiter botu na ba question na cimetière na koloba na cimetière. Boli misanga na koloba na cimetière. Toujours continuer l'interview, nous sommes tous les musiciens. Tous souhaitez je crois que vous avez souhaité c'est un musicien déjà à King Yakala. Alors par rapport à moi, on a noté puis na moyen sur le 5e anniversaire ya King Kester Aliwane. Bonjour. Oui, bonjour. Et on a bien boyebi que ça la blongo, tout na souhaité c'est bien souhaitez Nga en personne et certainement na batunyoso. Nga souhaitez c'est la longwa chassa moi kala. Na koma ovana en Afrique australe, na koma en Angola. Na famille nanga mobimba mouvement nanga peza kuna makamboto kuna mais yango na lobaki il faut na ya 5e anniversaire à Kester na participer na baninga et sengo nanga na moni ba masa nanga ya kala na moni ba pire petit tozai na bango na mouvement na moni batu nyoso donc et salinga bien makasi et yango toye benda ko participer ensemble. On est toujours le du 13 février 2014 au 13 février 2019, dans 5 ans, chaque fois que on a une date de coquine, il y a une musique en Angola. Et ça, la commune. Bon, et ça, la kanga penza passe pour Nazarana Mbokate. Na sala kangonga imoko kuna libanda na organiser ba concert, mais cette fois-ci na lobaki na ko organiser concerté, il faut na ya tozala na baninga tobet ensemble na tchepenza congé pendant Angola ke botika na kena no kuna po chaque fois la fois passé na yakanga moko na fleur na Lexi na ba TV nazaki ne sengote melelo na moni na ba danseuse na biso ya kala na moni ba Carl Lewis kinzumba kokila na moni ba vieux batofolo na moni petit nanga danseuse wana oti Paris ba bibiche donc salinga très bien makasi très bien na sepeli vraiment. Et comme on se connaît tebi ke mao ezali mais tela retrouvaille et comme ça la skoma betela yo longa mboka kala. Ya retrouvaille donc na sepeli makasi. Voilà, merci on est ensemble. Ya merci. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Comment on a maître Liko? Oui. Et puis si vous voyez qu'on cantera venant qui Kester remene. Bon on a bien un Kester VT, on a bien un Kester papa. Pour Kester penza boko lingai naza pa mwana nae na bien ga papa. Yango chaque makambo sengeli ke matanga nae programme nae tout aux ala na kati wana pour participer. Voilà. On est ensemble tous sur la suna kati. Merci beaucoup. Merci. Je
Vous filmez parce que ayebi ngai ndenga sawana. Remercier na bandela lisusu na remercier bato nyonso oyo ba pire petit ba beau frère ba petit frère ba bébé mafuta ba kale whisky nzumba kokila mupepe colonel mupepe docteur Dekana bébé mafuta c'est blanc c'est blin petit na yo c'est blin bango nyonso bazalia donc moyena tanga ezate bato folo tout le monde sont là ba musicien bazali bato nyonso tout bazalia na desho azali donc naza musicien te na bwaka swaka te donc ce qui est finga te Jean zali kotonga te Jean zalaki mutu moko humble soki amoni yo asekisi yo donc tozala bomoko makambo okuna ezate Jean atikaki Victoria alobaki mutu tu akobeta ne Victoria kofinga te koswana te kobunda te tosimba na loboko ya ndeko na ngai kofinga eza eloko moko bozodénigre ye moko bozokitisa ye moko merci siko fleur na nga yango en tout cas bandeko nabazi mingi ya koloba ezate soki lelo oyo toza biso nyonso awa en tout cas nazo remercier mingi Carl Lewis Nzumba Kokila na encadrement oyo ezosalama na kati ya cimetière. Nazo remercier colonel Bruno Mopepe ba finition oyo lelo oyo ezosalama na moni ki bolingo ezali eloko mona nazosengaka na ba victorien toyebaka kozala bomoko. Ça sert à rien. Il y a un coin, il y a comme un coin, il y a beaucoup de choses qui toujours. Donc, famille Oezali, Awa Victoria, famille Oezana Photo, famille Oezana Mikini, quand Nzambe aïe baga ko solo kumu. Ce qui le long na telemi Awa, peut-être bande ko nanga musuba ko na kité. Na telemi Awa pour la famille. Yango moni lere mosusu, famille Mubiala, famille Nyonso ya Victoria Leison. Je crois que les connaît Carl, les connaît Mpepe Batikala, à part Misana Bango, il y a l'État, au Batikala Bassage, dans ma campo Italie, Victor Leison, à Congo. Je crois que y a Mami, à compter dire Ngate, ma camunion sont toujours au sala à cimetière Pavier, toujours en collaboration avec la famille représentée par Yamami, et puis Naba Colonel Mibali, na Utukotang et Bino Bakombo Awa. Le colonel Mamia Outigoloba, Victoria et Zali les sous-soutés, au Nyonso a créé parce que Outigoloba Nyonso Kaka Lilo, pour tout le monde qui est climat et paix et ça. Tout le monde journaliste va tirer Biloko Baba na comme internet. Parce que moi qui vous parle, dans un petit avion, dans un médecin. Nasi Natangeli Mino grand frère Nanga Mupepena Lewis Bazawana. Tous ensemble, tous discuter avec Mami pour tout ça dans ma campo. Tout le monde qui a ou à la place où on a Mami. Na 21h moins pour nous kosala misala oyo yango tozo senga na ba musicien nyonso ya Kester parce que auto souligner le moko ya koloba ke benjure ba désordre na kombo avieux biso to lingi yango ti et puis tozo ba makamona awa presse nyonso eza awa ba chaîne nyonso ba télévision eza awa. Je crois que le connaît Carl aura sa parole et le connaît mon pépé pour interpeller bazo sala ki bo konzela bango a te mais ba ko interpeller bato nyonso bazo utiliser kombo ya vie na ndenge ya mabe que bango mo ba disposition au batala nini ba kosala. Alors tolingi pete ba Victoria comme 10 ndenge ba koma kotuna biso na ba télévision de 10 Victoria o ayebi ka créer Victoria na ye ay ko bango apa emene ya ke ngai nazali mutu ya désordre ngai mutu la créer désordre na kombo na yo comme ça biso to solo na ye awa ke tala mutu a créer ba problème na désordre na kombo na yo yeyo bino bo solo na ye awa. Nous sommes des chefs coutumiers. Quand nous parlons, on parle sérieusement. Aujourd'hui, on va lui demander de maudire tout celui à l'égard de la télévision. Oh, nous sommes clandestinement à son nom. Et mener à une famille, et mener à des enfants. Je crois que c'est le moment, il y a 5 ans, nous sommes dans le Moko, une famille, bana, des bilans menés les Arabi. Tolingi biloko wana nyonso ya menea na 5 ans oyo biloko ya vie orchestre ya vie makambo vie ezala na nzela. C'est pourquoi ngai omoni présence mon pépé awa na connaît Carl Lewis. Nga na ko inviter ba vie wana mibale mais orchestre za na sima na bango
Comme ça, bango va faire makambo, bazar nango awa. Les connaît Carl, vous êtes invité et les connaît mon pépé avec l'orchestre Victor Elisson. C'est bon. Bandi a daté de ce jour le 13 février. Projet Festival King Kestere Menea et Bandi a parti à Lelo. C'est pour dire quoi? Toutes les histoires, les oubliés, tu vas bloquer Zangatina. Toujours le bapon a été, tu es un des témoignages. Nabiso, Tozaliao. Les amis, les frères et sœurs, non, cela qui est mené à ma baie, Nandingo de Seva qui est, Nandingo Mokarobaï qui est, ah, Batune me King Ezani Nabi, Bablo comme sous ces abats déception. Au Kendina, petit bon ami, qu'il n'a pas master. Au Kendina, master Bakimio. Comment tu sais que Yomoko. Au Koya Koto Boye Boye Boye. Monsieur Ibatango Bazongi Ayamiba. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui sait qu'il avait dessus et mené à quelque part. Yomoko n'a pas monté Manasanini à Senga, pardon. Pourquoi Toubandi événement festival? Nous n'allons pas revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est le présent. Et Méné avait dit, la sagesse est une lanterne qui accroche le dos, qui nous montre le chemin à parcourir. Dans le passé, il faut tout cancer la Kayango pour qu'il puisse se mailler la kotambola malam poto commettre les sous babouzo bati. C'est pour terminer, pour dire quoi? Ce soir, tout à l'heure, Tolingi, Saint-Joseph, Batouba, Kamwanama Tongé, Nalo Baba Saper, Léopard. Il faut comprendre que le lot toujours nous semble à 16h suite au long awa. Tout droit toujours que n'est Saint-Joseph. Toi, on a besoin d'un événement. Les restes, au gauche, à droite, il y a Natinati. Les amis de Menea, la famille de Menea, ba pire petit à village de Menea, Bisso Bao, tout, journaliste, tout le monde a fait un effort pour nous placer les grands instruments de la braliment. On s'est bâti, accorder Bisso grand instrument, na podium non c'est à braliment. Et ils ont posé na place des artistes, là où nous avons choisi. Donc, pour information, festival est mené ils en a 3 jours. Torobeta lobby, Torobeta sima lobby, Torobeta simalo, ya lobby kuna to clôturer. Le loba to bakende ba sambeli, mutra mutabende nous en a secret na yo et qui ne sika. Nous n'avons pas de sponsors. Ouazagi na bolimonde a saliboé, streamer to fouti ba église, to sali banderole, to l'équipe ba émission et tout. Mutra mutola te lamba kitoko, c'était un grand sapeur, ou la te lamba na yo, o isika o tokosa la fête. À part Wana, toutes les histoires qui étaient bêtes, il n'y a qu'un seul orchestre qui s'appelle Victor Elisson, Dream Band de King Kester et Menea. Oh, Mouchousa qui nous concerne l'orchestre naïe, et Zalinde aïe, et une autorisation, et Moga Baïke. Ce que nous banzem bonanga, Yemba banzem bonanga. Tout le monde qui chante les chansons de Menea en dehors de cet orchestre, ce sont les interprètes des œuvres de Menea. L'orchestre de Menea est vivant et zali. Bana oyo bazala qui na pembeni ya secret ya Menea bazali bo baemba dizismi mais bazo chance à aucun de potote pour nzamba benga kivi. Si tu es de Victor Elisson de King Kester et Menea, tu dois être là où se trouve Batou Bazo Sunga. Soko beta kabanzembo yemba na gauche à droite au sala ka interprète. Mais tant que l'interprétation, nous avons tika polémique na combo ya Victoria. Et mené à beaucoup d'enfants. Il voyage avec des centaines de gens. À qui na bango na poto, soka zongi yemoko. Soka a recruté, a formé. À qui na bango na poto a tikibino. Soka zongi a memino na poto a tikibino. Mais ces derniers temps, a yepo abeta musique a kena dizismi nzamba bengi. A tikiba mopala. Atikiba keba, atikiba tofolo, atikiba sakuba, atikiba nani. Nzembo na bango babeta evre na bango babombango ceux qui habito ebiti. Alors nous devons avoir du respect. Moi je me limite là-bas. Je lance un appel à tout le monde qui sont ici. Pas de polémique, pas de critique, pas de quoi. Et mener Azaki Moutou à Moutou Nyoso.
azali kolia na maboko jamais un jour vi aller na ba fourchette nini azali kolia na batunoso ce comportement là sango lelo à côté yango to pesi briefing à makambo na neso mutabi mata boyeboyete à partir de aujourd'hui des affaires zerare tout le monde ya mupépé banani tout ba vito follow tout le monde ici ba ya raja to soutenir festival Kinkeser Emenea. La place est la place des artistes. Podium toko kanga bakangi place des artistes était. En 13 planades, il y a place des places symbole des alliés cause la place a bien invité il y a VIP. Podium batiango izota la côté à Reubank, côté à Victoire. C'est-à-dire que tous les VIP, ceux qui ont na mutu kanayo, kende okot sango na commune ya Kalamu parking ezali OK inde au vend hôtel musique nao dans les bons. Pour moi je termine. Alors tu continues et c'est ça les king de quoi. Na yena mosi na ngai. Maman ya bana nanga pour la première fois. Maman, si a fleur on n'est pas ya beau-frère na. Merci. Je m'ouvre. Oyezoba, oye jusqu'à si ma bolingo mama. Nakoya moko la samedi jaune pourquoi. Nakoya go consoleo, kasi les somo ponamba. Nazonga libala. Yoko singa no, yoko singa oh. Yoko singa oh, yoko singa. Winenga no, notre père qui est associé. Yoko singa oh, yoko singa. Ngayoyo nakoma kokata bibale sambo. Ngayoyo nakoma kokata bisombe sambo. Bangomba sambo likolo ya mwana mobali oyo. Atelemi na mizibeli na nyayoka ebelo nanga kisha sanga moko mobala baleli mwasi mosusu. Mes amis vous savez bien, nous avions un chef de camp qui s'appelle Munganga Chalende. Il était mort, venez voir les cimetières pendant les vacances. Il m'a dit qu'il a vu la Munganga, il m'a Chalende. C'est un grand pètre qui continue à mukolo l'équipe mon frère au batika qui biso ba collègue bazongi en tout cas OK c'est comme il faut ma fort en tout cas que son âme repose en paix ya mukolo on est là pour défendre toi parce que tu as éméré nous tu as donné nous un grand zier dans la grand zier dans la grand éveil dans la zier mais nous continuons toujours dans la zier de toi et nous sommes toujours dans la continuer dans la grande sagesse de toi merci Eva la mal cause que son âme repose en paix. Ouais, certes, qui manque pour le certes, grand père de King Keser Emenea. En tout cas, biso do loba, il loba mo no ndo ba biso, besina ngai ne bozo mo na bonjour na odai pour comprendre les grandeurs nanga. Yango ba to mo comprendre les grandeurs, on loba besina ngai, je mo na odai pour comprendre nga do lieu to mo comprendre ngo to mo odai grand. En tout cas, vraiment biso do loba kaka. Donc il va c'est souté. Il faut tout perniser toujours comme on a des victoires et ils sont parce que tout le monde a ok ça organisé. Oui le cas bon tout l'envoyer. En tout cas donc ça va bien d'avoir place à l'opé manakimia. En tout cas victoire et ils sont team bandi qui essaie de mener au continuer quand toujours comme Ayub Lopel au ça toujours président parce que tu es leader dans ça parce que ton leader PD parce que yo tu comme leader na biso. Et c'est la place de l'autre opé manakimia. Ouais certes nous yango le grand prêtre on a souhaité laisser na outil loin. Na outil na loin pour na boyako ta ba longue histoire baya ya nyoso tobeta bamboka mboka nazo représenter bango na lingina bakisaka keloko moko ezala ba obazana Paris ezala ngana zala na Angola ezala ba obazana Congo il faut sikoto koma na bolingo orchestre mené ya tika yango yo soko lingo ya kobeta yaka kobeta ngana yaka na beta kana ba mopala ki na beta kana ba na mai nyoso ba arc-en-ciel to linge loko oyo ekoma lokola kasam ezala lokola ba mouvement ya minene ya ba grand monde donc loko na lingaki na loba yango yo nazaka na hommage moko naza na hommage moko na koyembela yo vie naza na hommage moko hommage wana moyena sala yango lisusu ezate poto yembanga na yo Pierrotini biso mibale
yango nayaki kosenga na yo nalingi nasilisa clip ya Pierrotine po toyemba nzembo wana nga na yo du début à la fin mais lelo yo zati na kosala clip wana avec barepresentant ya Victoria ezala badanseuse ezala bachanteur tosali clip wana mpona tia yango na TV bato bayoka baevre oyo yo osala na mokili donc mpona nga merci vraiment et c'est un grand prêtre. Izo dadie Izo dadie mujambula Izo dadie mujambula Izo dadie mujambula Izo dadie mujambula Kulunga makubela Izo dadie mujambula Bon, la salle est là pour la promo, on peut c'est pour chaque niveau, le mec dans arca, on va te mettre la zénith. La salle est là pour la promo, le pour la, on le gars pour la pesa la nias, quand le pour la boutique là, on peut ça, on te pose après. On peut ça la nias, bon, na cérémonie ya lelo pour la victoire élection na ba notable non so kiawa. King tozo pesa mwana mobali wa telemi awa. Merci mingi so moni orchestre na yo. Ils vendent le siège, les connus à travers le monde. Ça n'a pas de qualité. Les musiciens qui participer dans le festival. C'est pour tout le monde. Déjà pour la victoire élection de Kakate, par contre, il y a un socle à festival. Mais tu sais que les musiciens Banda Kofi Olomide, Tina Ibrator, Baya, dans le festival. Vous allez bienvenue pour coordonner le chef d'orchestre Sakuba, Mupala, Bakeba, Makamekemala, Mubiso, qui vient à cimetière. Nazaya ya nae. Comment nga mami Mubiala. Na botami ya landinga na sima. Na sima Jolie Mubiala, José Mubiala aimé bazako tout. Ngande grand sœur na ba. Depuis qu'il s'est mené à Koufa, ça fait déjà 5 ans. Chaque année, festival, il y a un seul pénalité. Mais 5e année, je vais fait en considération. Pour nous, impression des années. Na sepeli makasi na remercier ba organisateur. Siko olo banini na mode la fin na mode de la fin a remercier na yo moko et puis bande konanga na poto bande konanga nyoso baza na poto ba Jolie ba José ba Aimé ba Vieux Morgan bazako tout le monde là na remercier bango na ba courage bazako pesa biso koto na kisasa na osala misala ba Marcel Mutamba et tout nanga tu na pe location mo yelinga est-ce que depuis kin kesera kufa est-ce que la relation na yeba camarade ne ba pipe c'est ba tiando boka wana ba autorité belé est-ce ba benga rabina na téléphone tozalaka na bango soki soutien zate na ko zate chaque année na lata ka malam alata ka dols chaque année mais yo banango kala avant que tu banango kala penza donc soki ba konzi ba soutenaka te soki ba konzi ba soutenaka te ko mona nga boete malgré moi santé mais qui que ça y est la terre on se défendre nalati Dolce Gabbana et voilà si na sekuna natala ki kombote bon voilà non le basu elo mona le basu su avant to kabona na yo ndingo zo mona ke pièce za ka pièce nzoto ka mtu elata ke lamba eza griffe te soka ta ozana griffe na nzoto simba kate eko simba te OK balobi Vous comprenez? Mvoa quand sizala yi kiteki mvoa tuka kala kisiko quand si kala yi kitechnique mvoa tu eza kisite mezana kitechnique ya ko classer en classement kende kuna za kibena bato bola azala ki bien na bango soka za ki bien na bango te mbele bato balandaka bango te mbele balandaka ete azala ki bango bien vraiment tala ba des shows mbula ni bazaki na caisse na internat na yiko mona sous des shows oyo awo c'est que bazalaki bien so bazalaki bien tembele bato bakolanda bango te leki na yo ndenge lobiki leki na baleki musu baza na sima tango mona ka date to kisi date biso to yebo eno to sabe miso boyo pona sentiment ezala esala nga esengo esala nga na mawa na pasi esala nga esengo na mawa na pasi na posa kolela me na lela ka sute po na lela trop na mona ka esute moya kolela lisusu ezate voilà merci beaucoup.
Voilà, tu as parti à Santa, la nécropole, par rapport à King Kester, vraiment, il pour le moment, nous avons senti déjà que là, on est continué, voilà, bonjour. Ouais, bonjour, Bandegonangai. Bon, toutefois, et Salinga et Sengo, il y a Okutana Boye, les Tokutani Bate Belé, Ponga Nayara, Nazarem Suga, Namora, Luta continue à Nayara Minga Balede. Donc, les 2 mars, jour Bakunda et Valandenga Nayara, mais il y a Mami Moubiala, Insistagi, il y a Mami Moubiala, Insistagabi Pati, en tout cas, les Glamou nous faut à la Penapo. Sur Rosate les 13 au sala bienté donc faut à la rara pour yondem tout ça la pena marambang. Non, na nga moko pourquoi okite na bi na les 2 mars donc les 2 mars soit les jours bakundara evala. Donc tanga na yaka eza lorola na ye pona kunda vie après na zonga. Vous comprenez donc yango ninga na yaka na nga ba les 2 mais bon na yeboye salinga bien ezama bete et salinga bien Batutu, Kenao, Tokutena Bangwa, hein? Donc tu remercies Bango. Non, la relation est normale, relation est vraie, mais pas de contact avec les Yongolo et Kapumbo. Pas de contact avec les Yumano. Vous comprenez? Donc pas de contact avec les Yongolo et les Kapumba. Passé à Santa Songo. Yosko vous avez Victoria, Nazalaki déjà na Victoria, déjà na Sina Longwa na Tika Victoria, siko nazana luta continue à Yanga Moko, King Junior parti à Santa, Fumvulu Vipero qui l'embanzao. Les descendants valables. Les descendants valables. Mais tant Bazolo va déjà que non descendants valables et puis où est rançon ni sousaye Ntsone abakisi le sous que non King Junior et puis abakisi ngo wapi na mabele en kuku pemba na kekete via uta ozo comprendre le bisika via uta donc eza grave voici cigarette yaka mbaninga mboyo kansangwa malamu mboye lelo na balali pena sokoli molema na ngai pona ebi bokonzi nzambe nkomi pene mboka pusana pembeni ya yawe bato bafukamela pamba te nkanda ya nzambe si nkomi pene esengo na baoyo bakima basumuki esengo na baoyo bakima satana po nzambe azali na bango pembeni kino liwa ngombe kutwa yebaka nkolo na ye punda kutwa bosana kata elelo na ye te kasi mpona nini biso bata mokili tobosanaka nzambe babiso toa badescendant Abraham na Moïse ndenge vi azalaki badescendant Abraham na Moïse ata owangani na yo obeti no virgule na kundelungu mena katsa mutema wa yo moko zo zoka grave bibna ke non et voilà yewana tout temps s'il vous plaît naimura nkoze papa nzoto esili kosila ngai nzoto esili kokona maladi te imabusha burame o evala mala nazere memura nkoze alors yaya kilembanzao evala melankampe petit frère na yo descendant valable oyo tika na monde mobimba que petit tika la na masolo yeyo na yeko zo sumpi fango susu kaka nde na ka ozata na utaki keketse na mabele mame alors na yeko sola no susu lelo yaya ndengo to tika ngate zala na ngaka zala na ngaka malgré Victoria ezali oui Victoria biso tout toleranzela na Victoria mais lelo naza na kwena nga nazo défendre yo Kester Menea Mubiala Kilembanzao donc lelo descendant na yo na epona sola na yo na sola na o mingi ba les deux
le 2 mars on a solarno mais lelo na ye poto zala ki mvuka yango na bino to kende to solana yaya nga nazo sala fierté na yo monde entier presque Europe, Asie, Amérique, Afrique bazo benga par-ci par-là pona mongongo na yo yo tika o nzambe apesa nga yango moni yaya nga na ye fo fongola banzela okumba nga ne mozo kumba otika batu bazalaka nde bazalaka ndengwana bazalaka bongo ponga nazo pasolaka nzela na yo soki lelo yo natiki mongongo na yo batu ebele bakobosa na yo soki natiki voix na yo lelo yo batu ebele bakobosa na yo moni yaya nayaki po natikela mwa eloko après nga nazonga mpona nasala makambo mosusu kaka mpona makambo ya mongongo na yo evala o nga natikala nango mingi ya koloba vraiment eza te merci mbuta fongolela ngai ndeko leki na yo banzela nyonso bana poto bazobenga nayebisi bango bozala calme na koya nasisa makambo nyonso soki esili nazokende mikili na okutana bana poto alors yo fongola nzela ndenge ezofongola deja yaya alors mingi ya koloba eza te oyo nga nalobi ya mwana na suki na nga wana yo fongolela nga banzela arma papa mais bougez ma vous dérangez Bakité. Ah, maintenant what? Ça va être la première fois na Rosa Maluba na cimetière chaque fois na yaka na lingapna olobate pour na sentiment d'émotion mené en Congo le son sommet la campé petit en mandino ba to tigala ina mutu bunda nango mingi na degré philosophie ya batralalati ce que les gens doivent retenir de yo en tant qu'artiste tout ce que tu as fait vision na yo lelo na tongo na toki sentiment mo ya regret Nathalie vision pour palangana mo boye nous a pas permis de pérenniser œuvre non mais heureusement de mon temps, j'essaie de mettre les sentiments de côté pour essayer à que le talent est sangana, mais compréhension est à la guitare. Je me suis dit, quand j'ai écouté Pati, qui peut le plus paie le monde. Ça veut dire, nous c'est Robeta, oui. Mais il sera Yembi, au moins, pour toujours se rappeler ah oui. Ça veut dire, nous avons l'obligation de soutenir. Avec l'idée que nous allons comprendre, on a assez polémique, sans polémique, nous avons prôné la philosophie du kestérisme. Quand je dis kestérisme, c'est-à-dire la diversité, oui, mais quand il sera question de célébrer le king, c'est photo kutana to kutani, ça n'a pas d'inconvénient. Parce que nous avons bêti pour nous faire le kumu. Na oyo yo sali na musique na biso kumu. Donc pour l'instant, je pense que tu vas continuer. Pour ça, je pense que tu vas encore inspirer d'autres artistes pour la dimension la philosophie musicale. Donc merci, que ton âme repose en paix. Pour continuer, et je pense qu'on va continuer. Bateau va comprendre, on va comprendre, on peut pas comprendre. Mais c'est pas grave, à longueur du temps, nous finirons par nous faire comprendre. Merci. C'est la loi de la nature, les nature Touta, m'appeler, Toronzon à m'appeler. Soki basomba liwana mbongo nde tosombi ya emene. Sola baninga bakomi kotuna minko na minko naleki soki basomba liwana mbongo nde tosomba ya emene. Ni watalo mingi na miso ya
nzambe mokonzi evala na leli onga na leli polo kamba polo evala mala polo kamba polo kinga menea batina kanga na kota nganga na linga kafe kisi nanga po ya kozua na lela nzambe miziki monoke tokobina mapuanu moe oe oe naleli nzambe na bukana azongisani yo emene yaya nakolela yo yaya namane miso soki yo koyokanga na likopo osana esila te vala mala kozela Comment on déjà la fin parce que tout bima déjà but c'est moi toujours le carton matin mais toujours interview Souka. Bonjour papa. Bonjour Sandrine. Combo. Naku sente King Keste naku sente yo parce que moni ba te belé ba comment ko chat sente na musique ba habiter sike banda. C'est lui qui a mis le sente dans notre musique c'était King Keste ça c'est mon père. Le 13 5 AV. Le toyé parce que yé moko qui descendait Abraham a qui petit frère à Yesu. Nga ba ngo vie akufata zonga ndepa ya na Yesu. Yesu habiter na tinda ki yo mission o la ki sabatu musique zonga nanu. Yango lelo vie akokisi 5 ans. Yango to lo baka ke festival ça lobby vendredi samedi boya koyoka ba center live boyoka musique qualité parce que la musique c'est une art de communiquer les sons d'une manière agréable à l'oreille peu ou désagréable batu bobo sanaka yango nga na lobaka mingi tenga lobaka mingi na santé yango na lingi kaka beaucoup plus na pesa batu ya poto bana poto ba viennanga Adelaide difika na Londres ba viennanga Guy les Parisiens na Londres Guy qui voula na bobo santé mimique difika na Sarah Guy les Parisiens na bo santé venanga yi azolanda nga soki siti o ekendaka venanga toujours dom na ligne yewana vie secteur yango na ku senta zaka toujours mais dimanche bana ya poto so boye Kishasa na la crèche chaque dimanche retrouvaille mercredi retrouvaille yango to bisi bango instrument zoya ya sika Kester azate mais zakoka uti BCBG à Côte Victoria et na ne salamate président zanete mais bazwaka ko sala ba test Victoria ezali école les institut supérieur de Songobol donc na bikara que déjà lelo nsambe mora yebi po lelo na Yesu na vie bazo seka yango to so na vie binomo boyebi ba Sandrine bango yo ba Victorienne veillez et sec. Merci. Merci mokil mobimba na kopesa bino mbote oboyo kaka Sokoto Mulenda en personne. Sokoto Mulenda. Eloko ezanga tina. Yeyo. Bino mo monika to représenter na nga ba Weston yo mo cameraman zo mo ba triple yango triple OK sera na le la ki dia mo kumutatu po il y a 3 fois par jour. Il est na tongo, il est na midi, il est sous na pourquoi. Ah donc biso to za bateau to ça la religion qui tendi na ba boye bigara mais lelo yo na za na musale belé na Afrique pena donc pour na mamwetali sap na Afrique parce que biso to lobana idéologie na biso mvata ko mvata donc religion qui tendi donc qui tendi totikate poza religion na biso mais ngana wana srevo seigneur cross mtalobango mais ngana ce qu'on appelle ça ce que idéologie na ngana français que la sap c'est pas la délinquance mais c'est la mode tout le monde sap mais tout le monde n'est pas sapeur mais lelo to moni bon bah sapeur va bimie belé cela veut dire quoi il y a des délinquants de la sap hein et des vagabonds de la sap et des assassins de la SAP, et des comédiens de la SAP. Hein? Bon, donc confusion côté. Mais moi, je suis sapologue. Donc il faut tout expliquer. N'engeni na ma SAP ezali parce que sérieux mongo abana ko beta ba forme abana ko beta SAP. Hein? Donc SAP ezana ba structure nango. Hein? Ezana mam nango belé vraiment misiki. Ah donc bambota trop ban Afrique ban Asie, ban Australie, ban Amérique, monde entier. Numéro Sobolimbo Zonga Sokoto Mulenda, plus 243. Hein? Plus 243, donc 85, 28, 49, 357. Donc 85, 28, 49,
357 wana numéro boko za soko tumule na minute oyo. Voilà, toi qui déjà merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission vraiment membre mais alaki j'espère que ba image zo lobela bino to eki ba kana ba kana beke ba ndi ma bango te ba kana zalaki wa na tout na ye parti centre tout ba na tout na bango to comme tout pressé à rozonga déjà voilà na merci na équipe technique na mobimba vraiment ba to bazaki na ngai na moni grâce masamba fi na ngai boss na ngai vraiment na moni en de vous malheureusement noble sondine ngoza ye na cadre musala kaka ndenge zalaka ba mbote belé merci beaucoup na te dit mata de 10 000 € c'est quoi ainsi que Kamael tout mon ami intime Los Angeles en direct na moni na chérie na vraiment Christina Loanga ba mbote be parce que vous avez pris tout le monde très prochainement. Bye.